Merci Balandia aussi du Congo, merci Kabouya, merci Nabino Nyonso. Peuple congolais, Oeboso continue kolanda biso na nga. Oeboye na pesbino merci. Pambate boyebi que Bruno Mimbenga azali mobundeli ya mboka, azali mutu Oeboye asangisa ka ba jeune, to pesa ka ba jeune conscientisation, tout ali saka bango amour ya mboka. Alors ndenge boyebi na vidéo tout ça qui une émission. Ba jeune bazala qui vraiment mécontent par rapport ndenge to yebisa ki bango que to ça la descente liboso ya ambassade ya France. Pour la côté à Lumbe na lali ba jeune ba ina tongo autour na position ezandengeni plus de 45 jeunes na oya Lumumba ba yaki soki une trentaine na oya ba maman océan fondé effectif tout ça il calcule tout il faut to kita liboso ambassade une affaire à 500 ou 1000 jeunes. Alors bande ko na ngai bozo mona tango biso to ça on a courage boy tout ça na énergie ya kobunda pona mboka balobaka nini obala faire kati les shows libende babetaka yango ntango ezana na moto biso bilenge toza na énergie toza na courage ya kobunda mpona mboka na biso parce que lobi bakongomani baza bato oyo bazala versatile balingaka kokondane bino babrino Emmanuel Macron azosoutenir barwandais bakagame Emmanuel Macron azoya bino bovandi biso tovandi te tozosala part na biso etake bilenge. Parce que jamais tu as la manifestation, tu as la manifestation na Pascal Oubeti na tosuka na échanger à limité. Parce que Emmanuel Macron azana esika obo akoya, eza précis. Na ambassade na bango, ou eza ko représenter République mobimba à France. Parce que na minute obo ce que tu dis que non, tout ça marche kaka na batu ba mona comme c'est abachena ba ça ba marche de santé. Yango to lobaki, il faut lumbe liboso ambassade ya France. Parce que le lot on a vu ça bino plusieurs fois. Tant bino bozo bo soutenir bitumba résistance. Boka nisa batu moko te ba ko soutenir biso parce que ba yebi ke ba jeune wana ba Bruno ba Océan ba Lumumba ba Kabuya ba Moïse ba nani bazana énergie so yeba tia fait ko tia makati ya mboka. Nde boyebi organisation nyonso esaka kati ya mboka. Nde na bibisa kibino a mbongo tozaki na yango isa insignifiant. Mais pas $100. Mais na moins $100, $100. Ce qui n'est pas na koya na 150 personnes. Maman aussi a mobilisé 100. Lumumba a mobilisé 150. Ba journaliste. Transport pour na ko déplacer batouana. Tiri boso ambassade de France. Na talisa ki bino ba paramètre wana nyonso. Ke botala biso toza na changu, tokozwa IEC, tokiti a partir ya IEC to sur transport mosusu. Mama aussi aza côté na bango kuna bato ya côté ya Moamba akoza bato ya Moamba IEC asuro wana isusu abimina ba c'est comme ça ndenge tout ça qui calcule. Mais nazo comprendre que ba congolais nyonso ba komika ka élection. Mais biso ba Bruno o na sape jeune. Pourquoi nazo na lingi te pe na tia candidature lokola ba jeune nyonso nde bazo bazana kanisa wa postuler. Na ko postuler pe lokola député national ba député provincial ba to pe ba ko voter ngai. Mais na lobi na ko postuler te to sola makambo na kulutu ale bolodwa. Na bi kulutu ale bolodwa nga na ko postuler te parce que mboka eza na occupation. Mboka na biso bazui ba territoire ebele. Moi je ne peux pas aller postuler na bisika oyo boye ba Rwanda bazali wana o ba konome batu na bango nde banoma Tshisekedi. Nde bomoni na lobi to sika na côté ya résistance pour na ko travailler ndenge déjà bana tiango to récit esprit na bango ba komi ko pesa biso confiance. To profiter ndenge bana wana bafungoli mitema parce que problème ezaki makasi ya ko convaincre bana wana ba jeune parce que ba jeune boyebi bazana makila show mais ko convaincre bango kondimisa bango makambo kono bota l'avantage élection na minute oyo eza boye des avantages nango pe eza boye ba jeune bandimi ba yei na bisi bango boza la poser ndenge to saki na sensibilisation d'image bomona ki même ba image. Mais le lot autant bozo ko ba ko boya ko soutenir biso bilenge. C'est bozo pousser biso to kende na ko soutenir occupation. To kende pe ko bande ko nyonso ba ko postuler. Obino boyebi bango. Mais nga na ko trahi mboka te parce que na bi que non na minute oyo boy. Élection na Congo d'abord. Boy bango na eza na no ya mabe. Ba Rwanda baza na kati. Tricage eza na kati moyibi, tricherie ko za na kati ya makamo o. Bino bozo linga bokene na élection po boy échouer ba ko zonga.
Bon bana isu kola c'est ba jeune pongi. Et là ko bozo kanisa yango wana. Mais pourquoi pas komeka osala schéma ya Bruno Mimbenga, schéma ya Alain Bolodjoa, schéma ya Jeanne d'Arc maman océan de la presse congolaise océan ba ebo mbindo. Bino bozo bimisa ba mbongo. Tozo mona bino tout. Bozo bimisa ba mbongo, bozo sala ba propagande awabo. Bon calicot, banini ba milliers de dollars américains, mais biso tozo incapable ya ko mobiliser ba jeune pour na $1000 ou bien $1500 ou bien plus. Na lobango peut-être mutu ko bimisa $100 yemoko, ça va poser problème. Mais sur les autres, $10, on a $40. Maman Célestine a dit moi, maman Madeleine, maman Langakuna équipe pour la tête, papa Nestor, Dani, papa Kitoko. Bosa est belé na Paris, wana. Bosa est belé na Belgique. Sur les autres, $10. Pour ça, quelque chose. Parce que quand ça binote kono, biso to bundara ah boy, nini condition peut-être bandeko bosa di bana mboka no biso to za ngwa différent. Tant que benga kabana to ça avec beaucoup de stratégies. Bakoki kobunda bitumba ya ofele par amour ya mboka nde biso tosala kango parce que biso se sacrifiaka. Mais moi énergie ya pamba que non muto aye na moi awa boy. Bakoki pe kokanga moko na kati na biso. Nde yango bomona to akabo soutenir bitumba auto zo bunda. Mais côté wana ba congolais balingi koyoke la biso te. Alors mutu na mutu bisika azala responsable. Parce que Bruno Mimbenga zo bunda mokile zo mona nde zo sa ba effort ba énergie ba risque. Mais biso to comme à un moment bloqué parce que nous n'avons pas déjà oboye bazana atamo association moko ndenge zanga ba diaspora libanda voilà biso to ba diaspora boy to yokana ka boy bande ko wana nde basaka ba bunda pona mboka to sunga ka bango atana maboye atamo transport amani menga na mona transport moi je vois d'abord ceux qui ont eu détermination soit ya ambassade de France ya Belgique États-Unis ya MONUSCO to kende ko tia ba to na pression pour que non ba sentir que ba jeune oboy ba ça déterminé. Ata bande ko na biso baso bunda na est wana. So stali sima bande ko bebele ba bisinga ils sont soutenus. Baza soutenir na banande bande ko na bango baza na libanda. Po banande baza na esprit ka baluba. Muluba ta so sande ko na so mabe mais baza ka entre bango na ba simbani. Ndenge bandande ba fonctionner ka yango wana. Mondanda koza na mbongo akepa ndeko na a déficit fonds de commerce a kozong sa ndenge moko pa biloko na mona pa baluba mais biso bande ko na biso to tikali ba bikolo misu ba Congo côté ya Bandundu Bangala mitema mabe bande ko bomba bazo bunda parce que ça côté na bango parce que ça non ba onde mutu basa ko vivre moto à faire côté wana biso siko na kisika siège à institut ali pourquoi bozo linga ko soutenir biso te lelo na lali na oki maya miso mawata na moni bilenge ba ebele na ndako ko la musanga na pongi po ba yebi ke tant to saka ba manifestation na la kate esprit ngeza ka pona bagarre ndeko lumba ko benga position za ndeni na bise lumba awa boy mbongi za insignifiant auto za nango par rapport ndenge to saka ta activité misusu botala mboka ndenge za ko fonctionner mboka zo kende mabe. Comment est-il possible un seul Congolais Martin Bakole a bakolé $100,000 américains verbe mosusu ya sika mwana ba miibi régime a Tshisekedi bakolage $100,000 américains na bitumba o kutu ya bunda kezakata na côte ya république te abunda ka bitumba na côte na yemoko personnel bitumba o Martin Bakole bakoli mbongo na biso ba kongomani mbongo apasi au moment où biso tozo luka mbongo to telmela Emmanuel Macron to telmela ba Rwandais to telmela ba Burundais ba Tanzaniens koto boye Tshisekedi loko azande konaye ya machi ya momeno abimisi $100,000 américains apesi na Martin Bakole en complicité na ba journaliste au corrompu o ba benga kaiso kisango mbongo wana $100,000 bande kona biso bazola la libanda na Ituri ba réfugié bazosanga même eloko akolia bazosanga même ataki moi elamba ko batama $100,000 wana bobi combien boki ko somba ta biloko pona bande kona biso ba réfugié wana $100,000 wana est-ce bobi combien de minduki ou bien combien de munitions boki ko somba pour que non ba militaire na biso ba bunda $100,000 wana boyebi combien o bosoki que non botia ngo disposition ya mboka ba jeune ba telema pona ko se débarrasser na MONUSCO oyo ko pesa comme un rendement. Mais un groupe ya bande kuna biso ba yokani ba kolimbongo ya mboka sans pour autant que ba bitumbango ezala ya liboso banda kaka na Jérôme Munyangi emuluba ba bimisa mbongo ebele awa bo ba pesi Jérôme Munyangi ngaza tribaliste te alinga ape yango te mais tozo talisa bino makambo oyo zo talisa keno mboka eza na tribalisme makasi litos ko biso tozo munda poto de raciner tribalisme Jérôme Munyangi ba pesa mbongo poza kasaye akena kosala biso so dite makambo ya coronavirus mais ça na ba congolais misusu awa boy bazana ba
potentialité baza na makasi d'énergie ba recherche na bango po baza bato bekolo misusu bakipaka bango te boye awa boye bozwi $100,000 bopesi Martin Bakole po aza kasaye ndeko na bino au moment où bakatier misusu baza awa boye bazozanga mbongo mpona kokende kodefendre le drapeau ya mboka parce que baza bato ekolo misusu et puis sotali kliki wana mboka lokola Congo selon loi ya lutte contre la fraude fiscale mais pekisa loi ya 2004 pekisa que non muto akoki kotambola na mbongo plus de $10,000 na maboko bo en espèce ya liquide muto akotimba mbongo wana te mais botala bakolage oyo esalemi Martin Bakole ake koluka journaliste oyo boye oyo asalaka na ANR boyebi ekomona soki sango so mpe nani ata bilamba basango ono naza na bitumba na mars Martin Bakole azali na bitumba te sango wana ya journaliste wana asali chantage apo eza régime na bango ya bato ya mopopa botala escroquerie biske esalemi babengi epai ya Kabuya mwana mbute oyo ya IDPS Martin Bakole abaki bitumba wana ezosenga $68,000 mais tokamwe baye kobimisa $100,000 américains bokomona wana sango oyo azozwa mbongo azotia na kati ya poche ye soi-disant journaliste investigation comment est-il possible tango ya yokaki ke Martin Bakole aza na bitumba na mois ya mars ye ayobi ke aza na bacorrespondant na ye baza partout atambolaka kotaka na baministère mpona nini te sango wana ya journaliste akendaki na États-Unis ou bien na Londres ou bien na mboka moko ya libanda akende kovérifie soki ndeko wana aza na bitumba réellement tala mboka niveau ekomi mutu azotambola na $100,000 américains mais na bamboka misusu mpo omona mutu ata na bien $100 ya pamba c'est tout un problème mais chez nous les gens puis la république bazozwaka na mbongo tandis que bandeko misusu na est bazozanga esika ya kolala bakende kotonga bandako abu mpona bandeko na biso ya volcan ya Nyiragongo ndako mbula ebeti epo mwana mopepe mais bozopesa Martin Bakole po aza mashi ya momeno ndeko na bino $100,000 peuple congolais tolamuka Tshisekedi aza wana te mpona biso bakongomani Tshisekedi azo favoriser tribalisme au vu et à la portée de tout le monde tala ndenge salemi ministre ya finance Muluba CG ya IDPS Muluba journaliste wana sango Muluba oyo baiti ko bakola mbongo Muluba donc eza comme si c'est mboka eza géré na clan moko boy na tribu moko tala niveau mboka biske sokende yango wana bandeko na ngai nazokende kosukisa awa bu TV zangonga naza ko sensibiliser bino na lobi te que no mutu moko nga obe $200 obe $150 obe $300 obe $100 atinda mais soki boza 100 personnes bobi atosangisa boye bana wana baza na posa babunda ba changer parce que l'élection obe ko salima nango te Félix azo memaka biso boye va et vient élection ko salima te parce que d'abord mboka soki eza en état de siège élection ko salima te est-ce que tinde bazo sala rôlement est-ce que balongo l'état de siège na koyebisa bino makambo combien de fois na koloba makana zo mutu na ngala tiango likolo ubala ko tanda ko nganga na kene ko simba kisi po boko makondimela ngai ne makambo ngala zo loba awa boye au moment où tozo bisabino a Adolphe Mozito kuna na Kikwiti bakangi bakangele nzela kene na Kikwiti te kokenda koyeba makambo zo loka na Kikwiti et pas ba namura n'est pas ba policier régime ya mupopa auto za nango lelo oyo boy matata polo na Shadari basali réconciliation kaka na période électorale mais Fayulu olieba yoka na ndeko na ye Mozito Fayulu ba ko kosa ye pa ba Katumbi ba matata ponyo ba ngona Mozito bakabwani tala bisika fragilité ya lutte auto zaki nango ekoti na minute oyo boy bolandi bino tout epenge prince Mukwege il semble que na Fayulu ba oyo kana lisusu te tala désordre oyo boy eza ko régner na kati na biso ba congolais au lieu to la soudé ngai Bruno Mimbenga bato bela Bruno bino ngata ba leader basanga ngana za parmi ba jeunes oyo boy na plaider na biso ba papa wana président Fayulu président Adolphe Mozito bokabwani na bino et ko fragiliser peuple congolais boyokana to pesi conseil pa Martin Fayulu aboya ko yokela biso Adolphe Mozito abi naza na problème te nande ko nanga Fayulu soki nazaki mutema likundu na lingaki te na ndima na accompagner Fayulu tant bande ko nyonso ba kimaki biso mais lelo oyo boy kuna isusu Fayulu na mukwege bazaki soki complot na bango basangana po ba misa candidature moko mais allez et puis nga uti ko tirer abobu oh non il faut mukwege à soutenir Fayulu en 2023 parce que Fayulu est populaire. Oh, comment va par quoi? To kanisa ika bino boke kuna bokosa makama malonga.
yango na bozo mona déjà que non congolais alingi kaka gloire na yemoko toza batu o toza muke tozo se sacrifier pour na mboka oyo boy que to pousa ndeko ye to pousa ye to bunda soki tozui et à ce moment là il cause aller sengwa batu nyos mais botala faulu na mukwege déjà bakomi kowelela na leadership siko intérêt à peuple congolais na kati ya makamone za wapi réconciliation bakatanga intérêt à peuple za wapi réconciliation batu manye mashadari na matata poni et c'est par ya peuple congolais za wana wapi Chilombo ye wana na bandeko ne bakasa bo mona nde bazo gérer mboka par ya peuple congolais za wapi et c'est le lo bazongi makamona bango ba pour parler na bango zongi vendredi il y a le 17 pour vous dire que nous sommes trahis, nous devons nous battre. Il y a moi vous avez pressé peut-être faire condamner bande de côté. Pas besoin tout na king mon na resu, king a comment na ndenge ni king a zalon 1. Abundi ababoy. Amona que no bitimo to so bunda ababoy. To sala bo poto sia bato pression, to barricade, to sala soulèvement populaire, bato bazo soutenir bisoté. Mais bino ba congolais bolingo ko soutenir bato bazo ya ko bisa bino na munoko na maloba. Ata ma organisation marche ya pamba liboso ambassade bo batika ko sala ngo tata sitine mais biso to so risque kenenga za ko kanganzela mais komi bozo finga biso to so beta matolo to beta ka matolo te parce que organisation nyonso etambola kana mbongo etambola kana financement parce que moko akozo alibaku moko akozoka c'est comme ça mais bino bolingi to bima siko so muto azoki atik apola likolo ba sala ka boy bo fungula mitema ba mama na ngai botala ndenge mboka ezokende ba mama na ngai ya Belgique ba mama na ngai ya Liverpool ba mama na ngai ya Montpellier ya Marseille ya Belgique ya Namur biso ezate ke to sa ba paresse soki to sa ba paresse to ngaki to sa auto sali le ote passe na ngeza kaka ke ba mama mke ba répondre to sa na caisse kaka na moins de $100 avec yango to sa nani ba mama ba za na ba ekonje ana kisasa tant beaucoup sont à Robert que non qui ça semble que so pela moto bato bazo pour na prison à makala élection ça na solution té logique na ngai boyebi bitumba na ngai na bundaka bitumba ngai avec beaucoup de droiture to sali marche té na ko bisa bino raison pour makoki ya ko déplacer bato ezalité lelo oyo boy makambo bana ekoloba beaucoup mo pesa nga raison mukwego na faulu ba komi na guerre leadership mais nga na za na makambo leadership wana té ngai problème na no to libérer mboka Chilombo akende kokota so prison na Rwanda so bakokanga so baosali bakanga ye wana concerne biso te nana kookela Bruno Mimbenga nana kookela peuple congolais zanga molobeli nana kookela mama Océa du Congo caméra mama Océa du Congo ba policier oya ya Jatini Ngobila na Félix atina ki ba kobuka ka batu ba yibi yango et à ce moment là vous quoi que ba biloko na biso to continuer ko kesi yango na mutema ça fait très mal là tant dans sa détermination parce qu'il faut lokwana to sala yango mais et que to sala limité par manque de moyens. Tokolobaka on ba tunyo sobe ba point faible na bisoté. Boyebi yango dans toutes ces manifestations, c'est pour que ça nous demande des moyens de cotisation de part et d'autre caisse na biso il faut fonctionner. Alors, je crois que il y a encore du temps. Ceux qui t'organisent à $350, à $500 si tokoma na fin du mois en février, vous allez attendre parce que Emmanuel Macron je crois qu'il y a le 4 mars. Donc il y a encore du temps. Tout ça qu'on sensibiliser toujours au moins que mitema la émission na salle avec beaucoup de douleur bino pe boka passe wana ceux qui beaucoup comme ça quelque chose pour que non makam otolobaki et le caboter sinon to ko risquer ko bimba aventurier ni boso na bino bato bolanda na biso na Océan du Congo na pesi bino merci na pesi bino matondo bino o nyonso bo soutenaka biso bino o nyonso bo kanisaka mboka parce que ceux qui to libérer mboka o boy boko ya ko investir awa biso to kozwa misala soki to komi na sécurité boye ko liba misala na poto banini bokoya awa kotonga pasize mabele na bino metango Félix azopesa mabele na biso na bapaya eke tozo bunda te siko bino bokoya ko investir na mboka o ndenge ngana suki awa boy lilobo na lobia neza très profond mutu na mutu bisika zali asa l'examen de conscience na ye bo tangisa bana na bapoto na bambongo belé mais kokanga mutema pona kotinda $50 poto bunda pona libération ya mboka na biso ça devient tout un problème. Numéro n'angezali wana plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wanande oiko benga Bruno Mimbenga oiko komela biso oiko tinda pe isungi na yo na numéro wana eko komela biso et puis to sala oyo boy biso to so mona ke yango nde eza importance parce que l'élection est importance moko te za na okuna ngana bino to suki a boy
soki ezalaki mbala liboso ya kolanda biso bosabone bopartage émission oyo bopo ekomela bandeko nyonso soki nzambe alingi tokutani na bino na mikolo ezali koya matondo.